Bien-aimés dans le Seigneur, balinga mikati na nkolo napesi bino mbote na kombo na Yesu. Toza na événement moko tomemeli bino elongo na prophète Etienne ya église na biso tabernacle du Christ. Toza na événement be moko na décembre oyo. À partir le 24 décembre 2024 protokota 2025, en tout cas toza na milulululu. Toza na milulululu moko. Thème nango yango wana tieli biso likolo ordination. Prophète Etienne oyo akaba bolenge na ye na makambo ya Nzambe, ye mingi mingi zamba, ye mingi mingi bangomba. Toyebi bien likolo ya ngomba Nzambe achanzaka histoire ya moto. Moto nyonso amataka ngomba azonga akitaka lolenge amataka te. Yaka na beleli yo mutu oza na Angola, yo mutu oza na États-Unis, yo mutu oza na France, yo mutu oza na Londres, yo mutu oza na Matadi, yo mutu oza na Bakongo, o Lubumbashi, o wapi, donc yo mutu oza partout. Tobeleli yo yaka, tobeleli yo lisusu yaka, yaka oyoka molobeli ya Nzambe. Malobo ebimaka na monoko ya basali na Nzambe ezongaka pamba te. Yaka o participer na événement ya le 24 décembre 2024 po tokota 2025 kotabwisa makanisi te. Onga nakende na nord, nakende na sud, nakende na este, nakende na l'ouest. Ye asalelaka akombwa Nzambe, ye asalelaka akombwa Yesu Masia. Na elongo na prophète Etienne okomona loboko ya Nzambe. En tout cas kozanga te, partager vidéo oyo na la grande découverte TV kobosana te, partager vidéo tokomona loboko ya Nzambe ekeyo ya kakakakakaka yakakakakakaka bozanga te boya ebele ebele ebele.